Capage TV. Capage TV. Ça Nathalie Congo, ça connaît mana kufinga brisque. Donc la Congo Maroc, mana kufelinga brisque. Mama Congo kufelinga brisque na makolo. Tiens. Surtout ça. Hey, Mboka. Ça nous m'a deux pièces à théâtre, bani. A postulé. On notait à théâtre na gouvernement. Dans ça la pièce n'arrête. Il y a ma boque na gouvernement. Ok, bon, ça n'est Sokodia. Maman et Mboka. Oh, puis Mboka ni batu ba posti là ko le kabato ba sengi bango. Ba sengi 100 personnes à député ba 1000 personnes. Pasta. Nzala nini yo? Oh nzala. Ouais ça nzala gouvernement. Eh Mboka. Ba sengi 100 ba 1000. Kotika ngaite le kwa bato. Titanic. Kotika ngaite. Oh anena ngai. Tokole kananzela erojo salemi. Trobi bo sama pangute. Nzela wana eza population bino bolekaka. Pona ko chabo bamba boboyi mais mutu moko sana ba 30 millions. Bokota na bokonzi makolongulu. Ozana mbonga bibamba toka ba numéro sali sima okomina banda ku 10 okoma beta petro bomengona nanga meto ebi nengo ya oyaki. Ozeli wapi? Or mutasaka prime na makama malamu asali babetele maboko bongo bafuti. Moite. Bozo futa masabo sa malamu. Comment bimi na coupe ça gagner? Oh pays. Comment nako kuta mukili na banda ngote na betela ngotolo ndre na yaka na ngonzela moko. Kolo likambo ada betela kutu mukili na etolo te. Abetela ngo jamais. Ada yaka ye moka zake koloni nini? Toyeba pete. Ah, bo wela ko ngamutandu, ngamungala, ngamutetela. L'américain, la français, kolo nango ada zake kolo nini? Batu babonga basaka anniversaire à moi. Tika boy. Na somba na Genève. C'est l'anniversaire à Bididi. E bangwana obazaka mikebwe makele kita pembe. Bakola kate basuka na maboko. Bakanish. Yemo tambola kate ba memakelo kwa kolia be. Basimi basimba kelo kwa godi. E bangwana. Ko mbwa boy na quartier babolo sana ye. Sio ko mataka na mbwa. Alekisi. Babo mambwana. Batu ko beme kutu batute bambwa quartier. Comment dominer biso na sengo. Biso tola na baba matere pola likola nzala régime belé. Kala mona passeport a nyao. Mama na kama. La Bazana ngope? Asimi nyao. Bazana ngo? Nyao pe calme. Tika boy. Ndika so dongolotes. Lekio na gâté. Na kama ngasima abimisi ya nyao bate nyao alekinga na voyage a voyage 6 fois bato la saka ba visa na visa dem senga dukana royaume de senga bi mobola ba bola ba ko banga fi eto lole komi ngo pene to fanda liami kungu na ola le senga mungwa yo otafuna ngolo ko zomela Congo bololo boboto ndabota mabe tika boy pasta. Boboto alola kosala sata place masumu ebima. Ya soloko. Boboto ata bazotungisa na makasi contrôlera boboto ata tonda malamu. Sukala zaka na faute te. Mais yeba na kati ya sukali wana na suka misaka diabete na kari. Yemoko sukali soko tala zaka na faute te. Pekisa mwana mukelo kwa sukali la kola na kanda mama komindo ndoki. C'est ça. Zoko ndozo batela kari na elobi na diabete. Oui. Tobanga Congo bololo pela kama benda nano chete de bololo tenga misaka munoko o soko melina bololo wana nde bombi makama mala ya malamu suka laka na sengo mabimisi mabebi mana kacha malamu soko babati so ningo tetembe lole zakana malamu mabebi maku kuna comme sika malamu eleke bimisa mabe c'est ça mabe utalola ko mabe utalola mutabanda mabesa sata makanisi wana zwaka wapi. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours.
un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Layel, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Layel à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Rétinoblastome, cancer de l'œil, néphroblastome, cancer du rein, lymphome, cancer de ganglion, première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participez à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don de 2 € à la Fondation Noah. Les gens jusqu'à aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation Noah, nous avons besoin de lisungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer. 2 $ ya pamba et kosunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer. Ils ont frappé, ils ont makasi. Tosunga bana pour bangonde avenir ya lobby. Faites un don de 2 € via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps. Na prima ngondo na concession Musasa na 1300 $ au bengami Bayer. Ngala za mutu a cash. Na yaki na pesi 1000 $ nanga et pas apporte gasi Musasa. Bato abotebi te tozwa bango wapi. Dans ce 1000 $ du coup aux ndako même o ndam 1300 mais ngaza mutu a cash. Na pesi mbongo nanga 1000 $ na zuna nga 2 parcelles nanga 2000 $. Dans la sunelo na ostrate na komi ko lopango na longwe locataire aumela avant d'ana libela resi nanga yango oyo ezolakisa ke na sombi yanga lupango cash. Nasengi merci na papa Gasi Musasa na o asaleli biso ngai mwa muke na age nanga bona komi mama lupango na sombi lupango nanga cash na 1000 $ na cash. Yango na zobenga ba jeune fille nyonso tout lokwa ngai baya bakosepela tana age nanga na ko mama lopango nazana esengo makasi mama lopango na age na ngai. Merci penza, merci papa Gasi Musasa, merci nzamba baxele bele ngai na pesa merci na papa Gasi Musasa nazaki na mbongo na ngamona lekeli kelemba na bombaki na sombi 3 parcelles nazo pesa ndambu en tout cas ba mama oteka makala oteka nini ngai nateka vitabele banguba mais nazi 3 mbala mako nazape na resi na yango ba pesi ngai. Voilà bandeko bango nyonso bayaki kokoma bakolo mapango yo ozozela soki nini tala touti kosomba kopesa bato mapango na bango tala bandeko nyonso oyo bauti kozwa mapango na 1300 $ seulement mingi bapesi avance ya 300 kaka bazui mabele bamusu basombi cash na 1000 $.
balingaka bato ndenge nini mabele ya Congo pe en pleine capitale na Kinshasa ezaloza na poto na Kinshasa opportunité yango avec apôtre Gasiange Moussassa. Bienvenue dans le monde des propriétaires de terre. Basubasima eza c'est officiel. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Tintia Kapash Autiko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyos bangi tena bango ezala kaka lokola mwindu yangoro. Yango. Gamme oyo. Ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balinga kamuno kona ba ko ko mo rose beaucoup ko si sa petite là pour ko petite sa mo côté Rude Beauté ay biso oyo omona ke batache mo esalinga mwindi Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausana pizza ba produit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pa kona mafuta oyo ozwi serum nango koche na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé ya pakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment des colonnes na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Abala pesi biso technique de guerre. Kolenga ndako na cherté ba $20 100. Oza na 200 300 500 ndako fait ofele. Oya ko chate me place mabe bandako to mona mabe na kala loto lula. Abala zo pesa bino assurance ya vie boyoka. To ya jamais na lokuta. Jamais. Oh. Sauter a ya raté. Ba place bien. Eza place to comment étouffer kala te. Soko ngozo ndako na Telecom na Menkau na Maluku na moins cher. Abala groupe azana na pona bino. Balobi pe nyonso dikute. Batimbali pe ke pesa na pasi pesa kanda munda. Kopi nyonso ko beta soko tane konte ko simba. Kalikile babaro yo kota mbongo bebisa. Bakasi zwango sela ngo shema 4 remorque telema mutalangwa yo. Tika boy. Bana kisa de recherche yango yo. Biso tade ala tane na biso. Wana soke to pangwe ko sakate na bala. Mbote la bato nyonso bazolanda biso bandimi na biso tout nzambe apambola bino place bozali merci na o bakanisela biso pe ba o chaque jour bazara wana pona biso merci na Rude Beauté nzambe ya loposo Choco ezobimara makasi merci en tout cas na papa Dior merci na ba o nyonso ba olanda biso merci na mama Chimène Cargo Service na Dubai mama Chimène Cargo Service na Dubai kolia komela kolala kotambola. Et pas maman Chimène, merci naye en tout cas. Bah on est souvent au Landarabiso pour na ba maman balobi hiver réseau ya déjà na ndenga mikili oyo ekiparaté ba robo yo na été za na hiver ezali olata kitoko na moi na malili obakisango ka marche long mo na kati ya body olati yango lati kola oza mobimboke musala oza kitoko en tout cas ba mai oyo asika ba bois sikeye en tout cas nzambe ya pambola bino toza na pasta en tout cas coupe ezali comme la Bob ezali na Empire na immeuble Empire na 24 ba on espanye ba sala suki kitoko et par Rude Makambo za ba coupe oyo ozana poto ozana kino ningozo coiffure ya kitoko oyo na immeuble Empire na les Parisiennes Air bosomba na Parisienne Air et ça la Rude Makambo bien ba fio ba débrouiller na soutenir na bango pena makasi soko ningi ba robe en tout cas eza disponible pasta bien habillé hein kitoko makasi vraiment on est pas français. Arrêtez. Il y a des bases. Parce que tu n'as pas une coiffure. On dirait coiffure à Kirikou, on dirait. Elles ont inspiré. Tu n'as pas fait un kisté. Ah. Et ça va coiffer mon. Na mindele c'est quoi ma forme ba je le ba Cristiano. On se bat na sika ko limba makasi. OK. Ça couper moko. Ya ba charanze. Ndenga dingo ndenga bimisaka. Coiffe na ya 4. Ngana ibongo pe dingo to ba petit. Mais le comment mokili mobimba kwa fo ya katikati kovo kati ya mutabana wedi edingwe ya edingu mela samba songa ba guérison vraiment capable mokili za compliqué makasi pasta boboto ndabota mabe tika boy pasta boboto alola ko sala sa ta place masumo ebi ebima ya soloko
Keba na boboto. Pasteur na keba na boboto, na keba pena na boboto. Boboto ata bazo tungisa na makasi contrôlera boboto ata tonda malamu. Sukala zaka na faute te. Mais yeba na kati ya sukali wana na suka bisaka diabète na kari. Yemoko sukali soko tala zaka na faute te. Pekisa mwana muke loko sukali la kolana kanda mama komindo ndoki. C'est ça. Zoko ndozo batela kari na elobi na diabète. Oui oui. Tobanga kongo bololo pe la kamabenda nano chete de bololo tenga misaka munoko. O soko melina bololo wana nde bombi makamamala ya malamu. Sukala kana esengo mabimisi mabe. Yangoko. Bololo ya kana ngai mapesi nzoto kitoko. Tala bakisi nyonso bololo na munoko bebi saka mesunga nzoto makasi koleka sukali. Amen. Na mona contrôler boboto na yo. Amen. Afungolo ba dossier. Naziba dossier pe la pasta. Okosite. Malamu na mabe eyaka lokwa mupepe. Tokola to mesana me mupepe ndenge tout era biso to ba direction na ngote. Mais tokola na muki. Na komi na 40 quelques années. Mupepe bando bota ma bébé tilo lo ba ndenge yelaka. O kama ka eyebo. Yo mon kolon nzoto mupepe tout aura ba sens différent. Comme ça on que mupepe so si sima. Mo kana mupepe ngatindi ko liboso. Osololi. Que bana boboto. Amen. Ba proposition. Ba kotuna. Kopiaka. Ya solo pasta. Kopiaka mutu ba numéro bi pia te. Yango wana penza. Connaissance ya ngana yo mutu soka tuninga kapashi moka sa senga numéro. Na koma bongo. Ngana za ka bongo. Comment ko sanga numéro mutu wana? Na koma bongo. Yo moko benga yo oyebi numéro tango oyebi seko oyebi. Benga yo moko numéro ni tanda makana benga. Connaissance musu boko sur l'année na ko bata matai banate. Soki mutu musa tuno numéro na ye copie ate soki moka pesa vite. Oyebi nenga pesa le laute na confiance ni. Soko pesa mutu mususu ya ko senga zui. Ole ko koma makamse bimisi faute na kati. Na bimisa ba faute pasta. Azolo bela yo. Ya ko sarana te. O mokilité. Mokile tonda mabe na kacha malamu. Donc mabe bima na kacha malamu. Soko babati. So lingo tembe lole zakana malamu mabe bimaku kuna. Comme si kama malamu eleke bimisa mabe. C'est ça. Mabe utalola ko? Mabe utalola. Mutabanda mabe sata. Makanisi wana zoka wapi? Oyeba. Mélange à chimie. Ça la chimie na lola. Tout ça là. Mabe. Wow. Aïe, ni c'est pas baninga. Maman. Bat esprit faible. Et puis na kamaka. Malobani sata zaka na ngwa confrère que ba ange ba monaka kolo mokili na misu. Parce que ba lande na révolution ya nini? Ceux qui ba ange ba monaka kolo mokili ba tomboka ba landa sata. Bongo na mokili ko na ni confiance. Kamaka. Suka na ndika ko? Afungola. Ba monaka tu kolo mokili. Mais ba tombokela ye. Kolo bino bozana ye boyebi ye. Mais bolandi maloba o basakane wana. Bandimi ba na se. Bongo muta mokili. Pour comprendre nga. Ebite so comprendre makambo ya solo ya niveau likolo. Ba makambo likolo me ya mikie. Yango moni capable na peso conseil. Yo kanga très bien. Au moins ni mukili choko mampaka. Na nzela boboto malamu na yo mabe ko bima sa yo yeba. Tika we pasta. Nazo belo poleli. Comment nanzela kolela mingi bapesa mutu foto lingaka ba matanga. Olela rabe pona ni dikambezo songa songa na lele kominga ngambo. C'est que lela me pema kolela pesa kanande nandelo même bembe na pas pour le lango tongo tipo kwaté. Et mo lelo pe opemi. Soko tete menzo taboy ko bimisa ma miso ka to bimisi mingi to pema. Comment na kosekana malamu bayi nango bongo kolela. Kosekana pepema. Esengo bakanga ngote. Oh, yapo liko seka boye. Mukili. Na bisio poko mampaka na vie. Yana makamuso okuta na ngoko ndimate. To bambela ba inosa makamu. Tika boye pasta. Nazo belo makamu yokanga. Omoni vie. Vie eza yo nangate. Nzambe nda pesa biso droit ko vivre. Amen. Kapashi ndengo za wana.
kokoma na mpaka eza yo te nzambe kolia to kobonga to kozanga te muto kokomisa mpaka ordonnance signé banda kolo mokili depuis oya nalobaka chaque fois na bane 1950 tozala te mokili ezala cravate ela elatama liputa ela elatama so mama na bino tanto azalaka nanu bebe azonguluma na bomwana mabombaka kapashi na mukongo mystère na réserve ona ozalaka wapi oyo kobima na bane otoye c'est ça comment ne kokuta mukili na bande yango te na betela ngo tolo ndre na yaka na ngonzela moko polo likambo ada betela kutu mukili na etolo te abetela ngo jamais ada yaka ye moko azake koloni nini toyeba pete bo welo nga mutandu nga mungala nga mutetela nga américain nga français kolo na ngo ada azake kolo nini mindele makamzi toloba Langyo ada loba va laksa bana na mwasi na nana laksa bango. C'est ça. Alphabet utalo lola. Te utalo lola ko? Mama, yo kama kambo. Na la bema. Ada ya kai moko sola kana mutu te ba ko loba na evande ndengeni. C'est ça. Ba ya ka bana te. Mwana mkene ba laksa ke koloba. Soki ada zala ka mwana tonga ba ke kolo mkira ndalo bese banda bo mwana kangala langage. Aya deja mukolo aka na ajini ni 30 ans 20 ans to 50 ans. Oyeba. Aya mbala moko mukolo ayo ko koloba wapi ya kutaka na mabele. Oyeba. Tant que va la mourir parce que cette fois-ci là c'est des maisons peut va yo casser à ce qui bo bimi ça bo solo la bo ba langité bo yo kani masang hein ndeni yo yo casser on va bengo cette fois-ci c'est ça toi tu n'as pas peur mama na ba o kiga musika o bi va mta science comment quoi science ouais le géographie kapashike bara John ako initié ouais le géographie makam toloba ka tozo makamba pete manano yo kama yango toloba Adana Eva basolo la ndenge ni na lakse muninga koloba ou bien Eva tango yaka po basola ada banda ko lakse loba yo kama na loba nasolanda papa apache mokili ana mambebele koloba ko yeba nyonso te c'est ça sale la paro kokoka amen papa shimutabe toli bakute na leroza amen linga serina okedi omoni mukili na mabena malamu nyose linga manyose inama batu bako linga bamonoka na étape souffrance bongo baseka bakosa ko encourager yo or linga ka malamu batu nyose kende libosa ta ba pesi yo te mukile fungwama amen ngaso na moni ndeko wana zui ata za ndeko nanga te ba kozwana obongisa batu misatu ata kabeli batu beleta za na mwasi na bana bakokola malamu koma bako sepela pauvreté panza na batu nyose komona pembeni soki kozanga na bango makasi danger ko ya noki c'est ça ce que soki ba patron na quartier ba zoka problème na babola po bango moko baleka bisengo babola na passe omona ka te mukile pesa ordre même na zamba ezanga bouding na ba quartier mais ba nyamo baliaka baningi bazaka na kona bango koleka ba nyamo bazaka lipopi amen mama yango ko obongi kende gombe obongi kende mbinza obongi luka komina batu babonga boko tana kate fete mokonzi ya gombe betaka libakuta te bamu musina balabala biso tolambaka ndenge moko vanda na komina babola sala sosoka mi bale ba kasela ba mona mkuu wa tena butu bakotelo ka bakuluna oh la la ya solo ko pasta obongi longwa ko batu babonga basaka anniversaire à moi tika boy na somba na Genève c'est l'anniversaire à Bididi e bambwana obazaka mikebwe makie kite pembe bakola kate basuka na maboko yemo katambola kate ba memake lokwa kolia be basimi basimba ke lokwa godi e bambwana so mbwa boy na quartier babolosa na ye sie ko mataka na mbwa alekisi babo mambwana batu ko beme kutu batute bambwa quartier comment dominer biso na sengo biso tola na baba maté pola likola nzala resineme bele mbwa kota na banda kunyosha na bafuru ko luka swa mona mbwa na babondela ka ye somi mboko ye na mona bongo na Dubai ndele afaje na mbwa nganga ngala mona passeport a nyao mama na kama basana ngope asimi nyao basana ngo nyao pe calme tika boy nika so dongolotes lekio na gate basta tika boy na kama ngasima abimisi ya abimisi ya nyao
Bate nyawa lekinga na voyage. A voyage 6 fois. Bazo la saka. Ba visa na visa. Nyawa utina sisi. Babika nyawa za émancipé. Mama mukira nange. Ko mobola si mabo kande ko matoko tuta mutamona. Or yanganité. C'est ça. Milliers quoi. Maman nazo peso conseil. Na kamwa. Zambe zana milliers mais zanga bouding. Tala côté lui azala kazamika pembe na léopard. Soko tayi léopard na musika kwa kuna na place baliani bazana ba mbwa kanda. Banyama nyonso balia ka matiti bazaka na groupe na bango lokwa na cité. Eza kwa kota babola. Bapakasa, bamboloko, bangulu, babola. Po bakimaka lipopi. Bale bazoka ba ministre so bazoleka wou bango so batiki nzela. Bataka lokwa député aleki akiwa wapi wana kwa zoleka. Kwa nini kwa zoleka moko banyonso batala cortège. Ake luka nini? Eyo mesalemi wapi? Okoyeba. Mama. Milliers na milliers. Maman naza clair. Osololi. Oh technique ya likolo. Makasi. Kira na ville, mwali nzanza. Mais côté mususu. Ah. Mwana mwasi. Nakata koma. Miliko. Nazo yebisa yo, eza biloko musu na commune musu ko lamba te. Ya solo. Maman na pesa ba conseil sérieux. Na yo ki pena pasta. Toza na vie oyo chaque vie eza na catégorie nango. Amen. Yeba il faut yeba kayo bien. OK. Ko yeba nga bien sa classité, batu ba comprendre mabe. Maman na pesa conseil sérieux. Ba ba classité. Mutavaria kaye moko lokola camion oyo boy koyoka ezangi frein. Sili saka frein na makambe tali kanda vie. Na sili sa. Soko za na frein okoma te, libanga banga okomi retard. Na que na sili sa frein. Si sa frein. Na tutana na tutana. Okama be papa. Jazz. De solo. O ba koma na rond-point ba longola frein. De solo ko. Tala ba tutu ba bonga na nzela. Soka bongi sima kama risque alika. Asimbi frein. Na utaka nzela voyage oyo. Ngana voyage na Mike na sana banange. On va tout comme donc ça ba patron a dit amoka te to mona kana comptoir kendo tanga tout monde pa azoto que la bino diamant bozo benge mo pa mais na poko ba massacrer maboko pa simba pa ou ya koleka ya ko sakana te maboko etika lokwa matuta ba boxer makasi na mona ngo tout mona ba kaungula tout mona banani banda ba nyonya kota na basia bimana ba risque nzamba sa ile lo papa komi prétend na kisasa bobi kama ye penda mbongo tala kis rien ana palmarès a bombe ko tikale douleur a libela akemba ndenge tozawa kapashi nzela le kacha koma lelo kapashi yemo ka yebi tika yo ko mona zuwa kande talio et puis kemba na muto akemba puite soka zio koma le zuwa ndo kolata mabe balata mabe nanga balata ça ne bongo pasa la samba lisute songo simba nga ekepa na ye moko kolo mokila yebi na mona batu bakende église te baza protéger ko comme ta église wana beranga compliqué na kana compliqué lukana royaume de senga bimo bola babola bakobanga fi eto lole komi nango pene to fanda liami kungu na olale sanga mungwa yo otafuna ngolo ko somela Congo bololo babi pasteur John Luka wa ba komi nango la passe na yebisi yo John Luka wa c'est ça que ça a yem royaume de cieux ça la na pauvreté te amen na bano polele amen pauvre pas ko talole ko mama pete mais ça rare au monde pauvre pendant que talole soka sanga makasi sika boy pasteur oh mama usaba diga révélation e ko kuto na fimbo akasho ibagelo kwa mutu oh na bano polele zala mobola me ko za mozangi te naza mobola po na zanga bomengo mais na za mozangi te na koma kalobi sa puis na lekana lipa parce que na lesa kanda ndaku na ko po na sala ke bomba bana ngame pa na bino za muke mais pas moi c'est ça kilo boniko yo moko si challenge mama tolo ba polele bate ya bino mabe yango nazo bena ngakoloba mingi pona kwa na koma na komlo na parti pris on nazo pesa bango ba kuro bango tu basila ki révélation si bate ebele bango kotala ngana ko bata masima bakanga bacha ba version ba bimada danger ngako na ngotolo baka ozana to kendo betela ngoto nani to senga bino ni to baka tolo ba bino boyoka bakomo iba maté fort mama nazo bano makama miki bako kapeo de cortiquete ba de cortiquete neni kolo nango yo tama kam tolo ba mabe utana malamu bayebi bate bayebi te babimisa satan mabe pokolo mukila bwaka yo satan alola bacheke numéro 1 premier ministre alo ya lola yo zesamba kuna
yokuti satan ozobetele to ayaka va yo ayebi tout mama badesinaka satan maseke abogara satan abogara bakosele maseke mama bakosele maseke eza kola kanda bayina opamba ata bamoni malamu kosilika bamonaka bashi na pole eza mabe zuwa nde tobambela satan maseke balati ya mokila sasa tokokima nalobele makambo ondimi tala babeta na prise wana mpo babanga kolo mokili abon ye moko kolo malamu azonga nsima tikela satan mokili lokumu koza na 6e sasa comprendre baje oyo kapashe kolenga kobonga te oza deya na ligne amen eloko moko te beto libaku kobonga ezaka alala bien lia bien ntango na mamutuka za na place kotia mutu ofutela te okosomba ndako me ya faux okofutela mesika bien otolobaka polele yango pena pasa na kobonga mutu nzambe akotia na lina bato bazwa te mokozala lesi koleka mutu atie bamilio na banki atangolaka makolo maza na bana sokola bien na mwasi abala na alliance te me mwasi atosaki makasi koleka mwasi ya alliance aza na bana soko tali bibamba me bazokola lesi me na tia potopoto bana bakomi na badisa bamela miliki te mokama nde bana baza na santé na ekole basanga na makasi koleka bato balia malamu namona yango otali tato bango otali mwasi okamwe o mwasi na omobala ndenge nini azomona na marke me ndako charge boniko oyo ya makasi okende kotala bato mosusu babongala kio mwana okumisika mpo na mwana mokotala mwana aleki ye ebele mama tolo bapolele ebele boniko yango ti français nde eza million babi yango nde makambo te mama français makambo nini babi tolobaka yango nde biso kabebisa lingala na bango na mane bao na poto kuna bakangama bazangi loka kosala misusu omoni awoso bana eza blasphème eza katakate ngabi bolole oyo kendela makambo na poto obunga oma kotalaka bareseau bazelaka bibembo bayebi te na réseau sociaux batili na facebook yakomaka bamekondolese okwa famille na ye mekondolese mpe ya son âme amona likamba kufi mekondolese mpe ya son âme bolole mama batombola bisabi tomona bango te namona tama kota facebook ba whatsapp okozala na famille oyeba te bapesaka baprivilège na matanga akufi ndenge nini omekondoléance oyebi mutu te oyebi te okomika bino boza ndenge même liboma ponaka na fulu sisi liboma ponaka bafulu ala bilalala te liboma bake fulu eza ya babola liboma naki liboma na otambaki fulu eza ya babola liboma mayebiki ofo fulu liboma do biloko bobwakaka esepelisi ye te fulu na bango ya de condition quartier fulu na bango eza babola aleki liboma poni fulu ebongo moto akotala ya normal okopona relation te nayebisi yo fo pona tambola na bato ya malamu bakopesa yo baida malamu ke otambola na bato baza bien soit disa balingi yo me na pembeni bazosala mabe mama na baza ebele natimbela bango baebele ndimanga te ebele mokili ya très compliqué makasi pourquoi boseplaka na kimia mutu te komo bolingaka mpasi ya motu bobetelaka tolo or toza baleki nzela nalobi atoyi kokuta mokili kokuta nakosalela yango kata te natia na motu eza ya ngai te mokili ebanda na cravate nazala te na ba 50 60 tozala te mokili ezala balebetama findi mesalema makamisi ezala paro ngai na eza paro nzambe atyenga koma nakokoma na jolo baninga lokwa ngani nakangi yango kachi bomengo nini nakokanga nake nango libela mokili mama koma bato bakosufini makambo ngai naza nango mpona fungola bazwa nazoboya bamiliongo botiaka na banki bokufaka mpe botikaka yango kaka elekelaka ngai elekelaka ngai nayebi te elekela nga poste nini bokonome nga lokwa nazolela yango mbongo naboya kosala me conscience nange kofunda nazolia mbongo baofuta nga me nazokosa bato malamu batili nasala mpo na bango eza na intere nanga mpo famille nanga mpe bazaka na bakomini wana naboyi kosala andimi na mbongo na ye no bazotinda sala ayibi koyiba ngo mpo okende yango epai te mama nalobi tala babola batungisa nani na esengo na mo bafandaka na babara eloko te bizanga na ye wana bisenga na ye afandaka na bar azomela kwa bapatron kutu komela mobola ya esengo nazolongola mabibi ya pasi mpo nzala eleki na mela me yo oyebiki oyibi en tout cas oyo place wana oyo natushe bino mboka nini bato bapostila koleka bato basengi bango basengi 100 personnes na député baye 1000 personnes Pasta nzala nini oyo nzala oyo eza nzala gouvernement
Eh, mboka. O basengi. Basengi sa baye 1000. Kotika ngaite le kwa bato. Titanic. Kotika ngaite. O anena ngai. Tala mutanga so banena ngai. Eh. O tali mutu veste alati. Maman sati ke o auto zongo na tombola. Mais à poser candidature. Maman. Mboko zo bomba bak na ibite. Moyen, ba bombi. Ba la 23 000. Soko saki na onini ba yebi yo au postile. Surtout ça. Hey, mboka ça nous m'a deux pièces à théâtre ebani au postile. On noté à théâtre na gouvernement. Dans ça la pièce na ya maboke na gouvernement. OK bon sanine. Sokodia Mama mboka Oye minzembo mi bale sali succès au postile. Mboko yo mama na beta so na tali Congo za kwa nete mwana kufinga briske donc la Congo maloko mwana kufelinga briske mama Congo kufelinga briske na makolo tiens alo bela yo mboka pumbara pasta kande yo tika la délivrance Mimi koloba. Dimali kambo. Mukola suka pe ba ko bimisa liboso samba mingi ko Congo. Mabele. Ko samba mingi ko le ba piate ya bombe. Même risha ko samba te. O busa baninga na tina. Oya bi mama. Mboka Atuka même kolo mukika sa Congo regretaka. Makasi. Fa ina tika ngwe bale. Il fallait fleuve continuer. Totala ngata mai. Kapash. Papa. Oh mboka te. Tozo vive na kudi. Makasi. Mboko mbaloko tokota cachette ba mutakotsa bisote. C'est ça. To vivre yebanité. Ozo bimozo kende koto yebite. Moyen. Maman. Place na kende. Mutakia ina na komi place komi ta komo tele kama tabinsusu. Atemina na ria talaka. O zanini. Et puis na batango ba nommer. Bapilo lito ebakata o soki wawa o ministre wawa oyo ambulance wawa oyo président wawa oyo kigani lelo komika aleri nyoso wawa ndeko na ngai tozolo bape balingaka bokonzi boye te moi eleki même chef de l'état betaka bapipi na ye boye te soka leka wa bino batu batindaka Et ça, on a libané, on a gagné na 14 mairie. Et à texte, ça va pièce de l'échange na coin. Na qui est son papier, ça moutuka. Na kuti ba. Ba porte polele musingama na kati garçon ma osal. Na koti na kati na bio. Tekela to bakangi. Bakangi me yo na kati na mutuka na ngamo ko tekela ka porte tekela ka yango sika pe ba prix. O te na kangi na kanga. Na bino. Bo ma elite. Merci na finge pena mabe. Na misa banana pasa nga bolole oboyena o alkaidati boka mo su kande roleka beti bomba bomina bino kande balibane akufa ye moko te tika boy ndo mona bana magazi soko mona koti na magazi sombelo ko libane atiliki tika bima oko kufa na ye tika boy dikamba mwasi na ko bomisa bino na magazi na tombake tu Mama, on va kena bango mokote. Akufa jamais ye moko. Yo mona to bakufa bango baleka na bana matoko na tefi bal. Monde balela kate. Ndaba kena bango ko batebe bala ndebe moko. Okay, yo moko pona nini fa ko me ma groupe bango. Talio. Balela ndebe moko. Mama. Bato kote wana? Keba. Najebi sayo. Comment tu vas ça na bazamba la sika ta meli bombi ko yeba te. Vese ko bimisa ngolo kwa nini? Bo bataka zamba. Ako kango na sawa. Ezo jembe kwa kusha bana. Soka dikambeleke motema finika bouton. Bino nyoso, yazo kapenda 50 carré lokwa lopango ya bato. Bu. Ami bango bongo. Mama. Sekina. Tala, mboga oyo tika. Na bona bango na Dubai. Na ebisi yo, ngana banga bango fo. Ça fait mystique Ba raisonna kaka. Na mboka moko na zaki na potre mane ba benga bango.
Ah, on a bilan yaka ba vérifier pour maman babang on a le bano polele. Mais madame bazé ma BP bazali. Mais problème na biso zawa mboka na biso fo numéro 1 mututu alinga mboko. Surtout ça. Babolo bazofika bango mabe bazokemba bango ne balingi pays. Makasi. Na ozongela pe na so o ba kongola lingi pays ndenge nini. Makambo minene to zalaka te mbongo ebunga ka to yebaka te. Pasi ya Kongo babola nde balataka. Yango penza. Tokoleka na nzela erosion esalemi. Trobi bobongisa mapangu te. Nzela wana eza population bino bolekaka. Pona kocha bobamba boboyi mais mutu moko azana ba 30 millions. Bokotaka na bokonzi makolo ngulu. Ozana mbonga bibamba toka ba nomo osali 6 mois okomina banda ku 10 okoma beta petro bomengona na ngambe to yebi nengo ya oyaki. Ozeli wapi? Or mutazaka prime na makama malamu asali babetele maboko bongo bafuti. Moite. Bozo futa masabo sa malamu. Comment bimi na coupe ça o gagner. Oh pays. Pays. Boye na trophée saboga bo gagner le wapi. Maman. Bali. Na lo belayo. Elekelanga. Obi ko beti belandika. Mama na lo banayo. Na lo bano polele. Loko berele kamusanga. Ça ba mon faut à mériter. À mériter. Moi passe à mériter. So bina bo mériter ça to mona. Archive ate. Yo moni ba ki ko postile, ba bi ke bilangeza kuna. Moyen. Mama Lunda ko? Ko postile Lunda. Ele ki madova na bindo. Tika boy. Di bakuna zelo. Bazo tikela ngo poto. Na sina bi français. C'est bien. Avant yana na kena kutena mindele 30. Ba soni ta soni français na école pour na gouvernement ça na facilité. Tama ko yamba mo ka moi cher. Qu'est-ce que tu veux maman? Asali stage de mindele. So mon français ko la faire bandi ko soni sa bango mi. Ko mundela ta za voyu français na mbango ko le ka intellectuel ah. Oui. Mais mboka na ye. Ta mundela silika. Expliquer li kamba kanda na français. Oh, ezaka lo biso na lingala. Taka so tomuki na lingala. Nana ko yo. O bi lingala te akoyoka te. Kanda na zo bimisa nyonso. O ko yeba kolo yo. So bika li komba déjà lo bia boy. Ande bango basaka. OK. Ba so akoti aza na faute te. Ba batama na sima français ba piller biso. Tanga ko lo ba la TV penza. Ba na mo facilité bokoyeba. Essaye ya piller. Siki. Na lo bana yo. Oyebi bango penza. Alingi lo kumu ça va mériter résultat. Résultat zate. Linzanza. Poste bachele na ministère. Akumu memango tina nzela. Oui. Na zo biso tala na lo bano mama na lo ba sa buflate. Poste na kiri ba pesa ko na bureau. Oyebi ngo limana ndenge nini. Ya la police, ya gouvernement, ya wat na la police. Yo za chef de l'état te. Yo za ministre te, même za ministre, za na lero ko na cortège, so za makambo etali makamamboka chelango wuwu. So ozo kende ka ba copie no ngo kende ko cha wuwu te. O komi simple citoyen na carte électeur. Et lo ko na de civisme, et lo kelanga. Ya ona mona ka batu. Na ana lo ban mabe. Na mona za ni cortège pa kengo te. O pa kengo ya. O mona cortège pa kengo. Te na mona te. O mona wa cha batu mala leso. Te na mona te. To za na tanga mobutu, apart mobutu no ba ministre ndi bando kende banina bango wana. O vando mona ne mkoalo. O mo itela ministre mo ye. Na jina ba Mercedes na bangwana calme. Mais bino ki bokonzi na bino tiki bureau tina nzela. Même roulage à l'état local soka telemisi tourne aussi liki. Oui. Au moins na bazo ya ba moni bana classe ba oti classe. Ba ko sa ko na TV ke baza ba fitir ba congolais. Ba moni a doublé. Pour ça tout le monde na kimi. Pana ni aza chef. Ba lingi grade nande bo nyoko la ba soda. Surtout ba soda. Na ba fanda ko ba kweyo ke ba on esika yeba nité. Ba lia ka pete pasta. Maman. Ba lesa ba ngote ba pesa ngamawa. Oui, makameza na Congo so otoli mama. Te makasi. Baswa kembara. Mama to pays oyo ebebi te. Biso neto baby. Twande motema mama. Biso neto baby si. Bambouteillage ozomona na Congo. Biso moko. Ba roulage nganité. Biso moko. Oya ya côté ba che bando to zela te misusu ngaba lekile. Tawa kyako tana kake ye. Deux personnes bazo swana oya ngaka ko toro songa kare pesa muninga te. Lokola ngana za voiture malongo ya malonga te Felix Sanga. So ko beto abanina titre.
soki bandi je vois soki aza na mapapier moko bamba likolo ya ministère nani nde kutu wana bokoyoka te mpo ata basoda bayeba kobanga aza soki leta soki juge soki nani place kongo ekwei bato baza bamayele oyo satan ya nango baza bamatière ya satan kote malamu mpo kotanga na bango eza malamu mais kwasi bango na mabe mpo bakomi na mentalité na bakomi lokola bazoba or moto atanga fa koma na respect lokola moto asambelaka mingi sisi oyo asambelaka mingi akoma kobanga makambo ya bikendi felo ya pembeni oyo atanga mingi akoma na respect kobanga makambo ata aza makasi babike bakode elobi boye na bino kokotaka kasho so kotanga ya bino ya mingi batia bino na baposte boza bazoba nde ndengeli na comportement omoneka patron na mbongo na bakamion mais bizaleli même korépondre bato même kozala na zoba yango na nzela na gangelaka misio ebele boza mayele te oza na mokonzi oza na bandako moza zoba civisme civisme eza te kapasi na bano poleli nga combien de fois nani nasala accident mpona badevie bandi mosusu siko bazoyaaboye bakoti da kote na bino biske mpe bazoya na minda bazogangela bino lokapa na problème mais bango nde baa na faute tala mboka Capage TV. Capage TV.